Shalom peuple de Dieu, bipa yo pibozi libakwa walanda biso na M la Grâce TV, chaîne où ils continuer couper sabino ba information, chaîne ils continuer couper sabino bilingi à 100%. Lelo on a émission na biso ya défi et témoignage où yo tozo ko invité ba homme de Dieu, ya couper sa ba témoignage na bango ba parcours na bango, carrière na bango normalement ministériel. Donc lelo toza na chapitre mususu ya ko invité où ils ali prophète Jérémie Manunga où yaza ko diriger église ya ministère Aide de Dieu. Donc bah il mon mais pourquoi expliquer moi parenthèse wana. Donc abimeli na papa le prophète Sam Mbuyamba. Donc actuellement azana Lubumbashi mais église mère centre ezana kati ya Kin. Donc aza marié, père de 4 enfants. Donc marié à Nadine. Donc vous comprendre kaka ce beauté là qui est mis, ça veut dire donc et ça quoi ça célibat tous en a un plateau pour ne pas être long quand même déjà na intro na biso toko tapoto sur l'année vraiment il y a mingi oyo balanzambe bazana pour ça ko yeba ko découvrir na yé tous en a déjà na chant papa shalom. Oui, shalom, maman merveille. Oui, bipa ye bakolanda image oyo na mokili mobimba avant toko tamana masolo nini okoki ko yipsa bango déjà ba serrer ba ceinture place baza pour na Holanda biso. Vraiment oza motu ezaki toza wana pona ko mekempe ko édifier bino na kati ya émission na biso maman merveille la grâce na chaîne na bango toza pona ko édifier peuple nzambe na tango oyo bisika nyonso zolanda biso zala penza prudent pona toyoka biso nyonso elongo. Amen. Merci beaucoup papa. Alors potoko tamana mozinda maso na biso parce que kombo ya émission tozobenga na kombo ya défi et témoignage. Toebi na ba parcours na bino surtout ya ministère bozokuta na mambo belé ba réalité exactement plusieurs et énormes. Alors le quoi le loto yambio to lingana no to banda na question liboso papa abanda ki conseil la nzambe wapi ozwaki appel ya salut avant to kota na appel ministériel bisika nini au papa obanda ki musala oyo ya nzambe po le loto mona yo quand même na Angola. Oui, merci beaucoup vraiment. Nazui appel nangai na Kinshasa ezalaki na nzela ya papa ngai le prophète Sam Mbuyamba, fils de Dieu. Je le salue vraiment et bisika zali que le Seigneur a mon vraiment pour na musa malam ou asali na kati na biso. Et nazwaki appel wana ye nda batisi biso zaki vraiment baptisé et pas ya prophète Sam Mbuyamba, fils de Dieu oyo na pesimboti bisika azwami nakoli na makona ye totamboli mingi te que lelo za koto lobi za koto non. Chacun de nous a son parcours ndetoko oloba tango na lungwe na makula papa ngai na Kinshasa na komaki Luanda na Luanda na ebaki na kokola c'est pas un grand frère na ngai qui est le pasteur Didier Manunga bisika zali, je lui salue aussi na ministère et assemblée de sauver et Angola na ba na ko ministrer kuna comme le second pasteur na l'église bisika nini oyazalaki et kolungwa kuna nde j'avais le temps ya ko se déplacer aussi nazaki na kati ya ba misala oyanga moko aussi ba faire nde tokolo ba ke business privé na ba ki na ko joa appel maintenant au ministère que le Dieu m'a confié Zambe a bisinga bisika nazalaki j'étais à Lubangu na province ya Wila. Nzambe apesinga un message était que nazonga po neba na kusamusa na ye lolenge oya lingeli. Mais pendant que nous étant que les humains nous avons toujours notre manière de vivre les choses de voir les choses de Dieu na banda ki komona nazaki vraiment directé na Nzambe que natika directement misala na ngai pona landamba moko nzela Nzambe na salela Nzambe na kota 100%. Ce n'était pas une chose facile, mais le ko ezaki toujours etinda Nzambe. Nzambe moko ebe toujours na ko aperta ngai ko kanga ngai disons na lolenge oya lingelaki et kino lelo ninge tozoko développer toujours na ye mais
nazaki ka toujours convaincu que na sala nazaki toujours convaincu que na bandaka na bâtir moko et na kati ya misala wana ko tetutesse wana et parce que comme déjà tetutesse nazaki ko sa moi ba doute moi tetutesse nanga ki grodopé lokola mutu na otala ki na olia nini ndako olia nini na vivre comment et na kati ya ki tetutesse wana au fur et à mesure na bandaki ko résister na appel ya Nzambe au fur et à mesure ba problème et bandaki ko komelanga ya makasi koleka ba problème bané ko komela makasi koleka beaucoup sa business na baninga nyoso moni penda ke eloko moko bosai na bango tous évoluent bien batu nyoso bané ko évoluer malamu mais c'est pendant que ngan toujours na côté nanga au monara qui donc s'en donnait pas et na bané ko mituna mingi un temps donné na luka qui na kota même si ba prière na bonde Nzambe pona tuna Nzambe butu moko na bonde la ki Nzambe na bisi Nzambe na lela ki mingi butu wana na uti province na zone na Luanda na capitale na bisi Nzambe que pourquoi toujours boy pourquoi pendant que j'ai pleuré et na ekozwa vision moko Seigneur bané ko talisangai et je n'ai pas vu Dieu mais j'ai vu seulement les doigts de Dieu na moni seulement musapi ya Nzambe na mona musapi ya munene e uta likolo e kita tina mabele e teleme anga liboso na elekele nga mo makasi salenga kubanga nazo lukana kinde mais musapi yango bané ko empêcher ngai pendant que zoluka empêcher ngai nga zolukaka toujours insister que na kinde ezo zongisa ngai et na bandi komi tuna mais olikamnino nga zomona boy directement j'ai senti j'ai entendu une voix outaki na likolo na yoki mutu koloba na ngai abina ngai que c'est moi l'Éternel ton Dieu ezanga moko yawe Nzambe nde nazoko telemela yo na misala na yo na lingi te ke o se donner na kati ya misala wana c'est parce que nazana posa ke okene nzela onga na lingi makambo oyo zomona ezate ke ba problème que spirituel neto ba ke oza malédiction bien que freinage ou quoi parce que le lobby so to mona ka ndengwa na so mon ke misala ezo évoluer te okomona ra ke peut-être famille, malédiction, freinage, pauvreté, ils ont réclamé. Mais or, na côté na ngezaki ndengwana te. Seigneur yemoko affirmé ngai a lobi ke ngai moko yawe Nzambe nde na telemelio na lingi te ke o continue na kati ya misala wana. Yaka na kati ya musala ngai po osala musala nga na lingi. Et j'avais pris le temps, il y a qu'on raisonner mingi sur yango. Na sali 2 jours na ndaku, toujours vision na tango bande ko zongela ngai. Na zaki suna choate na habiter na bonde na Nzambe bien peut-être ndoto ezana mpena bien te. Na luka ki na yoka lisu Nzambe pour la 2e fois. Je me suis décidé il y a ko passer temps na ngai na retraite na biki na okende retraite. J'abandonne ma maison, j'abandonne ma famille, nazo ki retraite na montagne. Pour 30 jours seulement. Pendant qu'il n'a commis kuna, fait qu'il a sa 30 jours à prière. Et le Seigneur Dieu m'a dit que au sala 30 jours te vanda jusqu'à ce que ngamoko nasana yo onga na lingi. Nene ki ko comprendre que tant nyonso onzamba vandi senga na montagne, ezaki tant que onzamba linga ki a formé ngai na lolenge oya lingela ki nazala. Na comprendre oyo nazali parce que nabane ko comprendre malamu te na vai na makolo na ye et il m'a enseigné ce que je suis et ce que lui il est. Donc c'est vraiment ça. C'était Dieu qui t'avait réellement confirmé que ndengo obimi 30 jours wana il faut bimamba mako oya ko bâtir. Oui, c'est le Seigneur qui m'avait confirmé parce que pendant que j'étais toujours à la montagne et nakina qui c'était pour ma prière personnelle. Ezaki pona ngamoko. Mais j'ai commencé à sentir en moi l'envie de servir Dieu. Et le Seigneur abandaki de plus
de plus en plus kotinda batu o même si babandaki ko wuta ba cité ba wuta cité ba commune pona koya ko rejoindre ngai na ba problème o bazaki nango parce que nazwaki vraiment tant kuna et ça allait que batu pe babane ko yeba déjà que non il y a une personne au en montagne fallait que tu rejoindre to que kuna abonder la peut-être pour nabiso c'est par là que j'avais senti que nazali mutu oyo nzamba tinde pona peuple naza mutu nzamba tinde pona peuple et en fait ngamoko même si nabanaki nanzimela nzambe nazwaki appel nazui baptême nazaki côté appel il y a des fois nazote appel batu nabana déjà côté à batu avant même qu'il na qui montagne wana j'ai prêché déjà mais oya koloba penda que soki obondeli nzamba yokio asali nabanaki ko monango penza lokwa pendelo mobwe ezaka ke moi ba slogan hein? Que bondela nzamba koyoka koyanola nabane ko monango ka ba passer donc toloba kaka je ne savais pas que so bonde nzamba oyoka pe oyanola mais bato babane ko yawana tant on a bondé la qui pona batu par rapport il y a ba témoignage ya ba vie ya batu ni na comment comprendre que ce que sengi nzambe eloko oyebisi nzambe likambo boye asala nzamba yoka pa salaka. Mais par rapport il y a temps combien de temps déjà au ministère il y a œil de Dieu et totalisé le ministère prophétique œil de Dieu a en Luanda et to démarré en gros déjà 6 mois déjà au tozali na katia ministère prophétique et de Dieu il y a implantation donc toujours na ko ba ketoza toujours na phase ya implantation mais les sièges directs les sièges ya mnene kuna na Congo ils ont déjà temps ebelé. Non, plus toujours pour le ministère nayo, mais papa quand Nzamba ya aye ko apparaître sur yo, qu'est-ce que tu avais ressenti en tant qu'homme de Dieu ozaki no muntu mais Nzamba ya apparaître pour appeler ça yo message ya côté les maosala au senta qui est lokoni quelque chose de nouveau ou quelque chose habituel au se senta qui comment. Et lorsque Dieu m'a appelé pour naseelaye et là quoi sika oya makasi on a la monnaie kasi nanga c'était premièrement nazaki na esengo mingi ki na obonde ya nzambe nzamba zoyoka ao sala nde na obonde la et là quoi na eza esengo makasi on nazaka nango kino lelo ki sona yoki ou bien nazana problème moko na bisi nzambe ki kolo sala au moins que ezala en dehors ya volonté na ye mais ceux qui na bondeli selon volonté na ye ninga lobika bi nyoso to senga a opesa nazomona yango ezokokisama esengo na ngai makasi nanu yango wana nazane son makasi te ke kozana ndaku to kozana mutuka to nini mais sengo ya makasi koleka ezanon ke sona bondeli ayoki nga yanoli c'est ça vraiment ma joie. Merci beaucoup. D'abord, comprendre que prophète Jérémie Manonga. Mais papa, toko ta quand même na titre Oyozanango parce que titre ango pe belé ba beta mabako sur yango. Ni moto abanda ministère ka 6 mois oyombala moka mi bambi komba prophète. Alors au santé kindeni que non ministère na yo c'était le ministère prophétique. Bon, le ministère prophétique ça se diffère des dons. Il y a les gens au Bazali na don prophétique et ça peut être monsieur support bazar ministère prophétique. J'ai senti à moi le ministère prophétique par rapport il y a mission au kolo apesingai. Par rapport à mission au kolo apesingai, nous avons senti que nazana ministère prophétique prêcher le peuple de Dieu par rapport il y a tant chronologie, il y a tant autres en lelo ko yebisana batu ba se préparer par rapport il y a makamu ezoko il y a déjà liboso. Nous comprenons déjà qu'il y a déjà un ministère prophétique. Mais tant où tu as aussi que les dons prophétiques, là c'est une chose différente. On a tout le monde comme si des provisions. Des provisions. Les dons, c'est une provision. On a ça pour nous juste qui est accompagné vision au APCIE, ton ministère au APCIE.
Mais par rapport à ministère prophétique, se sont tapés à l'aise, Nango? Non, c'est un ministère vraiment place en tout cas maman Ngaï ils ont problème. C'est un ministère où ils allaient dans tous les 5 ministères où ils allaient pendant glissant où ils allaient problématique so gérant Mabé, c'est le ministère prophétique. C'est le ministère prophétique. Ils ont un ministère qui est vraiment problématique. Ils ont un problème à casser. Problème en gros, vraiment ça pour na bino surtout pour la réalité bozoku tana on a katia musala oyo. Mais papa, mais quand talisa biso par rapport il y a 5 témoignages, to bani na 5 témoignages au tozalango pour la lelo. Oyo na katia ministère na yo au passé nango ba o ezaki très choquant pour na yo na katia makambo nzamba bengela yo 5 témoignages ekoza nini pour na lelo. Un témoignage nanga pinza ma casse c'est que on a coûté na katia ministère certainement ya ma casse na se lamenta na yoka son azo raisonner tant on a leki na on a retraite son azaki non en montagne et ça là nga vraiment pas si et ça là na kat na ngai que même si na linga ki na dérouté na nzela nzambe nazo raisonner souffrance on a monaki lobby et tindanga que na résister toujours na persévérer na présence en Nzambe kota la penda que olungwe na ndaku otiki ndaku na yo oke vanda na montagne wana eza montagne eza te que bisika mai ko ozala to nini to mais c'est un lieu désertique disons c'est un lieu désertique où eza que même mai c'est difficile. Et là on a kolobana kuna na osanga passe makasi eza que nazaki na problème na yoka posana sukola mai un jour. Donc na sukola mai na tali boye na kitati na sekuna na kisukola mai na kitina siti na sukola mai na moniki na ozana distraction na bité na vanda. Donc na kwenta ki nango première semaine, deuxième semaine, un mois. Et si c'est un poso sukola mai na bi na nzambe na bi ke nzoto so ezaki mutu akufa pona kozanga sukola mai mievo na kufa ngai pona ozanga sukola mai mena ovanda boy et j'avais fait 8 mois sans que sukola mai sans que mai ekota na nzoto ke na sukola ozaki pas à l'aise na début ezalaki facilité maintenant on a que ça déjà 3 mois 4 mois 5 mois na combien que sentir déjà normal son a toki ko suka mai na ngeza que après avoir prié son a senti na toki mingi na zui peut-être mouchon na ko za nango na pangusi atana na yoki lokwa que moi mpepe bien koti siko na nzoto donc il attend na ne témoignage pena makasi na liboso na ko lo bango wana mi balé témoignage mi balé za que à des fois na kata montagne wana ozo vanda boye mutu azate ozangi peta omususu eloko akolia lipa olia mais oza en jeune te mutu pa koya otikelo peut-être lipa ekolia to mai ya komela azate ovandi nango ndengu wana ovandi osupporter donc eza biloko pende bane kopesa pena pasi mingi na motema atan ozovanda ozomona biloko wana nyonso. Troisième témoignage ezalaki ke ntango problème ya Rejgat au côté d'Angola et qui babanaki kokanga ba église babanaki aussi kokanga aussi même batu ko nyoko batu na montagne aussi salaki que tous appellent la difficulté makasi et puis malgré basoda bazo mata bazo kokanga batu nazo bonde nzambe na biki Seigneur ce qu'ils ont te permettre qui nazala nabi ko permettre à ma bêtise na bani wana c'était vraiment qu'ils a qui Rejgat bané ko sale ma Rejgat qui disait le quoi qui ko benga batu refoule quoi bané ko refoule batu baboye bat bazana ba na montagne baboye qui ba église fonctionner ba comme pena ko coincer beaucoup plus ba église ba lignete que ba église ba qui même si ba montagne mais pendant tout ce temps là
biso to ben ko persévérer toujours na présence ya Nzambe, toujours na montagne. Quatrième. Et quatrième, donc, il y a côté douleur, na kolobake na montagne, kobete ya bambula. Kobete ya bambula, à des fois, boye, au moni pinda ki ozani sike malamu tia oke kobatama. Mbula ya makasi, evandi na montagne toujours, beteli pe mbula, osilisi, bilamba wana oko longola pete ozongeli yango ka yango zaka na bilamba wana na nzoto. Mon plat préféré. Bon, la première des choses c'est que parce que na linga pe pendati que batu ba yoti kanga bilamba na linga te ke mute yoti kanga bilamba et lambo nazaki nango yango lambo nazaki nango na ndeko bengo lamba ya sacrifice même kino lelo ezali ça ko exister na ndako ko exister na église. Wana na ba pe malamu ke wana fo za musée eza pe na musée kuna na tsango na musée kuna malgré toboki elemba mais na tia ngo ndengwana eza bongo ton atala ngo na raisonner ba souffrance on a mon ngo dans mon passé dans les ministères. Mais papa par rapport à mission au Nzamba pesa kio so to lingi to yeba vraiment base nango c'est basé na livre ni biblique. Le ministère que Dieu nous a donné, c'est dans le livre de Jérémie, Jérémie chapitre 1, verset 17. La première des choses, on a une mission, on a une vision, il y a Seigneur, que tu vas prêcher sur la restauration des âmes. La restauration des âmes. Et na mona aussi que après ça, livre Jérémie chapitre 1, verset 17. Oui. Bisikani on a comprendre que non, ma mission c'est pour restaurer les âmes. Et je sais bien que lorsque nous parlons de la restauration, toujours bakate que na plan moko seulement que pour seulement les âmes. Et nous voyons aussi que l'esprit des peuples de Dieu, il faut qu'ils soient restaurés, même si les corps, parce que nous, lorsque nous disons la restauration, c'est donner la vie là où il n'y a pas la vie. Et si qu'on vient quitter, il faut vie et quota. Peut-être sur le plan il y a âme, tout le monde a d'abord les saluts. Sur le plan il y a spirituel, tout le monde aussi que de délivrer le peuple de Dieu, bien que les saluts c'est toujours la délivrance, mais chacun a un aspect automémélakaye profondément. Toujours c'est la délivrance, c'est ça toujours ministère de la délivrance. Mais tous alliés la restauration des âmes, de l'esprit et des corps des peuples de Dieu. Et là où tantôt le restaurer les corps des peuples de Dieu, c'est donner la vie peut-être sur les dons de la guérison, moutaza maladie, aza un problème de santé, aza un problème moko infirmité, mon boy là tié nanzoto, il faut azulango restauration. Et tantôt esprit de tout il faut délivrer les esprits des peuples. Et les âmes c'est pour amener les saluts au peuple de Dieu. C'est vraiment un peu ça dans mon conseil donc vous comprendre quand même papa Aza bref. Alors papa champ d'action au Nzamba pesa kyoto ebi eza un peu difficile na batu mususu azu appel mais ayebi na vraiment ou soit c'est trop dur. Nzamba pesi est juste appel, mais appel c'est champ d'action. Depuis des panayo, appel c'est que déjà champ d'action, il faut au côté nakati langani na via na ndenge église eza na via na on bien ezaki place mususu ailleurs au Nzamba appel c'est là qui au champ d'action, mais yo au préféré qui na yo moko au implanté na via na. OK, merci beaucoup. D'après moi, ce que j'ai pensé c'était d'aller bâtir ou d'implanter na kakwa ku pedrera nazaki na likanisa ke ko bâtir na kakwa ku na pedrera maintenant tangu na koma ki kuna na montagne par rapport ya peuple o nzamba bande ko tina na ne ko comprendre que zaki mingi peuple ya municipio ya Viana donc tant tolo ba Viana tozo moi déjà que ko bana même Shoprite tozo kende ti 30 kuna tozo ke bazangu kuna peuple nde ya contre wana mingi mingo babande ko ya ndene ko constater que nabi oh. Mais comment est-ce que nous avons implanté Nakakwaku aussi longtemps que le peuple Onzamba Pesibiso et le peuple à Viana? C'est par là que j'avais compris mon champ d'action, c'était Viana.
nde toyaki ko implanter na Viana. Alors, c'est quoi le premier miracle tant au bandi nakati ya chant Nzambe? C'était le quoi? C'était plutôt quoi le premier miracle où papa asalaki na grâce à Nzambe na likabo Nzamba pesaki? Le premier miracle oyo na salaki vraiment, c'était toujours à la montagne. Batu o babande ko ya mutu azam maladie. Mutu azam maladie. Aza peut-être na cas beaucoup plus c'est ça que aussi bandeko bazaki un problème à stérilité. Toza peut aussi na témoignage wana que ndeko azaki na problème wana ici à moni loboko ya Nzambe, il a témoigné. Toza aussi comment aussi que ndeko mswazaki na problème moko mbasu surtout ba biloko wana ba infirmité ne baneko koma mingi. Moni ke mutu akomi na problème wana ye to bondeli Nzambe to moni ke amon lobo kwa Nzambe. Mais l'autre fois on a assisté quand même na culte na mona ki pe mutaliboma abika ki na kanisa ki zaki premier miracle makasi Nzamba sa ki na ministère na yo. Non, ce n'était pas vraiment ça. Wana ezapene ya libosote ndeko o mona ki abika ki ezalaki wana o landi malgré ba imaginer et puis si pas si parce que tant au sala miracle a des forces que moko yelio brusquement on s'attendait na ngote tu pries directement au moni que mutu pas biki to s'attendait ti ngo moni que falte ba image mais ndeko bika qui il est aussi là il commence aussi à œuvrer na kata ministère eza miracle libosote eza miracle libosote wana. Merci beaucoup. Donc, on peut comprendre que le ministère est prophétique. Bisika wapi le prophète Jérémie Manungazo Kamba. Mais papa, tu as bakama pour ces dernière question na biso quand même na défi et témoignage aux émissions de ça la plus c'est serviteur homme de Dieu. C'est quoi le grand défi? Il y a prophète Jérémie Manunga na kati ya ministère, il y a œil de Dieu. Le grand défi na yo na bana Nzambe nyonso ya etonga œil de Dieu ezanini pour na année 2020 malgré tout plongé déjà vers la fin peut-être pour na année même voir il y a 2021. Et notre défi vraiment c'est la transformation du champ d'action où nous sommes. Nous voulons que milliers autozana yango et se transformer vraiment. Parce que pendant que j'étais à la montagne, ton Nzamba opé sa champ d'action aux Viana, n'a que comprendre que na luka qui aussi que na tout Nzambe na lignette que na kotanon directement comme ça na kati ya champ aussi longtemps que na évité quel est l'esprit oyo ezoko dominer milieu wana. J'avais voulu yako bonde la Nzambe, yako tout Nzambe pona yeba quel est l'esprit que ils ont dominé milliers. N'est que comprendre, n'est habité sur beaucoup permettre que tout le. Oui, merci Penza que tu peux n'angana tout n'ango pena. C'est quoi l'esprit qu'ils ont dominé Viana? Bon, milliers n'abisso vraiment c'est beaucoup plus la prostitution et za makasi. La prostitution ils ont régné makasi, na katia milliers à Viana et puis l'ivrognerie et za makasi. Et puis, tozoko lité aussi que Nzamba sa grâce na côté tali bandidage. Nous voulons que le milieu ya Viana et se transformer. Que ba bandi batika banditisme bayana Yesu Masia. Ba prostituée batika nzelo bazanango bayana Yesu Masia. Aussi soulard batik aussi nzelo bazango po baye pa Yesu Masia. C'est le défi que les peuples des ministères prophétiques et de Dieu o ba telemine yango malgré année na biso comme na suka mais nous avons ce défi en nous autoza pour ça que il faut to kokisa yango to zoli kya na lisunga ya Nzambe na bo simbami oto simbami na yango lokwa moto moko na peuple o Nzamba pesi biso to ko lité na ba évangélisation porte à porte d'évangélisation routière évangélisation toujours même si na kati église tu es que Nzamba sa grâce transformation vraiment écoute en Viana nous croyons ça.
Amen. Papa, alors le quoi comme na souka dans ce là op sa numéro de téléphone pour na ba oignon so bazan na posa pe ya ko soutenir surtout na campagne oyo vraiment très important surtout pour na ko soutenir papa ba oyo ba bengaka ndenge zala kaka pour na lisungi banini ba oyo tiamba boko no campagne d'évangélisation donc ça ba mégaphone bon ndo tambwisa pona côté à sangwelamu ba ba bon la mitema batika livronieri tout ça ba biloko nyonso na numéro de téléphone et puis adresse à église bisika ezwami pour biso to ko pesa vraiment yango na mozindo te mayo moko webi localisation à église place ezali osunga peuple de Dieu nyonso Yolanda biso na émission. Ouais, notre numéro de téléphone c'est 922 99 45 93 922 99 45 593 wanezali numéro ya bureau ya secrétariat oyo soki oza mposa ke baatender yo bayamba yo okokoya itozali na Viana na juste na parage to arrêt ya Jbombero na rua brasileira presque toza kokangama avec une église Vision Christ même toza penda ya kokangama na bango toza kokangama na bango juste na mpandi ya rai sote mpandi ya rai au monde déjà que l'honneur munene to bash o ba komiona mission ou bien ministère prophétique de Dieu au monde yango na grand caractère ezai kokoma wana toza pour ça yo olingi ke o soutenir musala nzambe na l'évangélisation par rapport à défi otoza nango pour na musala oyo vision oyo oko soutenir ce qui mobungi moko bongo motema eza pour lokumu ya Yesu Masia toza pour ça yaba mégaphone toza pour ça soutien oza ke koto ozali koto zwami so link ko soutenir au beng biso numéro wana eza numéro wa WhatsApp ozwa biso poto eba ndenge ya ko solola na yo. Merci beaucoup papa. Alors que shalom papa nzambe obazo ki libaku ya Holanda le prophète Jérémie Manunga na kati ya émission ya défi et témoignage. OK, merci beaucoup. Je salue vraiment le peuple de Dieu. Bisika bozwami en tout cas kola pamba bino mingi. Merci beaucoup. Na patience na bino yo ozo la émission oyo soit persévérant, c'est une bonne initiative. O bande ko ambiso batie pona ko zo ba témoignage parce que les témoignages aussi fortifient. Donc vraiment c'est une bonne initiative. Yo ozo kil baku ya Holanda lisolo yo que les dieux d'alliance, des ministères prophétiques et de Dieu te bénissent. Amen. Boyoki hein papa kuto don oui moi banini na zamba pour les libambola chocolat te mais yo ka ba peso ka 2 jours pas mo chocolaté veut dire gêner comme problème. Merci beaucoup papa Jérémie vraiment donc tobi que to pas moi la mina émission à lelo parce que va témoignage non na bi que réconforter mutu moko o aluka penzambe na bazamba que soit ko polela bambola que soit ko la banzala mais aza toujours persévérant pe akozala toujours persévérant pour na koluka nzambe wana ngana bosante quand même ko lo ba merci et pas à mon patrocinateur officiel et à la chaîne M La Grâce TV. Merci, hein, Babi Maître Boss, les Canadiens à solo quoi. D'abord c'était Zé Azar Yabapoma, le Maître Boss. Coup de chapeau à toi pour la moussala qui tourne aux ça. Dans la chaîne M La Grâce soutient non, ça nous va droit au cœur. Là, nalobi merci et pas à Kijo Archibishop. Merci Lusala Pona. Soutien à yo Vie Saki Maya Alberto Saki Maya yonde oyo respectera plus babi les ancêtres donc l'homme qui respecte les anciens l'homme qui respecte les ancêtres Nabosani te merci Alexis Yamamoto l'homme de chaleur l'homme de Baïbinga Baplon quoi mon vieux de chaleur toujours car on aime la grâce TV merci mon confrère à moi Moke babi chez Moke okutaka babilo kwa boe plan moko kaka M2 Pro TV quoi. Merci pour la image qui te conseille le biso Akapro aïe babi l'homme aux lèvres chocolatées. Merci beaucoup. Donc vous allez toujours brancher scotché na cette chaîne na biso vous allez jamais d'ici hein? Vous allez rendez-vous quand on a rendez-vous il y a des faits témoignages quoi. Ciao pour la lelo. Merci, au revoir. Ciao. Merci.